Ete nini ko Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Super MC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama e. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Jambo ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Viens à César Massicleta. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi. Agence ya moko. O elongoli bana kini complexe à car. Ke bana kimbambala surtout yo musicien. Otamona kimbambala te ke ba milinga. Iko sopa yo. Solo là Adams Business avec Adamo Kumbo. Dubaï, comme Kinshasa net na film, on comprend. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï, mais sans pour autant voyager. Nous organisons des groupes des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses dans le quartier, nous avons le même prix, nous avons autant de lignes qu'il y a il y a moins sans complexe, on a Jeep, on a mon bébé, on a ta train. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à 130 $ seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Oui, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité, votre amour au Bolax Rabisso à chaque instant. Merci pour cet amour, cette affection. Comme je le dis souvent, Bissona Bino Ezara et Lorora ya Makila, Makile Kutana. Vraiment merci Nabino Tourzo partout dans le monde. Merci, merci, bienvenue dans l'émission Nabino ya Kano. L'émission Nabino ya bien découvrons ensemble cette belle émission. Oesa Rabino toujours à la page, toujours voyez bah nini mambozo kendela. Mboke komi wapi nani azanani, nani alingalo banini. Votre belle émission qui est toujours présentée par moi-même, la mignonne de la presse, Glory Dasuka. Moi la mukena ba chance belé libre par kukani na lobaka. Merci na bino nyonso pour attention à bolinganga, bopesanga surtout. Merci, là je vois mon héros dans l'ombre, Mika Badjin de Mombala Pembe Wabi, le président de tous les caméramens. Merci à toi, pourquoi pas à mon réalisateur Tracy Mbelenga Pro, la même magique. Merci à toi aussi. Merci, merci, un grand merci à Gracie Mizi, la chanceuse. Gracie Mizi. Merci, la minute de la presse te dit un grand merci. Merci à toi, Gracie Mizi. Pour aujourd'hui, nous allons découvrir nos jeunes hommes, nos jeunes frères. Merci quand nous découvrons ensemble. Invité lelo, j'ai deux invités. Mika, soit cause de l'anga déjà bango. Nous sommes là déjà sur ces plateaux. Avec mes frères. Oui, à ma gauche, je le frère Merveille et à ma droite, le frère David. Faute de temps, mais on temps il se présenter juste Moukier et par après, tu as vraiment la profondeur. Il y a maman Nalikambo, tu fongo la penante, ce qui fait te relire, ce qui fait te remonter bien, maintenant, sur que eux quoi on veut dire, ma solo, il y a découvrons ensemble toujours dans la mignon de la presse. Rapidement, tu as frère David, bonjour. Bonjour, maman Nangai. Boni. Oui, bien, Angolou.
Ngolo. Oui. C'est son combo na yo complet nom de famille merveille nani pe ozanani. C'est présenté le monde entier bazolo na ah la mignonne pe sous oh banani. Ba uti wapi vraiment pesa biso non pena éclaircissement pour na yo frère David. Ouais, combo dans la famille babotela ngai David Kambamba. Ou mokili bandai ko benganga dans les temps, ils ont David Love. Qui ex-musicien quartier latin, parolier. J'ai eu vraiment beaucoup à travailler avec des musiciens. J'habitais sur Norotanga Bakombo. Oui, ça ne dérange pas. Oui, tu es libre. On a travaillé dans Bafali. Tant que parolier. Tant que parolier, on a travaillé dans Bango, on a travaillé dans Kofi Olomide, on a travaillé actuellement on a travaillé dans Moutouna Outsolongo. On est vraiment héritier Watanabe. Vraiment. Oui. Merci Tozongi là-haut. Frère Merveille Nanga Munayo. Toye Bakombo Nayo s'est présenté. C'est ce qui est Nigne Oye. Les lots na plateau, il y a la mignon de la presse. Merci maman pour la parole. Na pesina mbote na bande konyoso au bazo landanga partout dans le monde. Nga frère Merveille Tawaba. Mena kala bazao ko benganga na kombo ya Zoa Bolafa ambassadeur. Donc, Zoa Bolafa ambassadeur. Oui, c'est-à-dire nazalaki parmi moko ya ba voyou ya ba kuluna na commune Yangaba Nekiri Bolafa. Je sais que bandeko baza même en dehors ya pays même bobo landanga na mboka na biso Congo. Ba yebi bango surtout phénomène kuluna. Et quand on parle de phénomène kuluna, ba yebi vraiment très bien Ekiri Bolafa. Pour ezaki parmi Bekiri oso ba otanga Bekiri na Kinshasa donc Bolafa ezekiri oza reconnu et ngai lelo naza liboso na bino c'est juste pour na kokumisa yebisa na nous comme ambassadeur nani Zoa Bolafa ambassadeur. Zoa Bolafa ambassadeur. Moi pas si mal, mais toujours kokanga. Vraiment merci à vous nos fidèles téléspectateurs, téléspectateurs et bon limango. Merci pour sentir des grandes présentations. Papa David Love, papa Zoé Bolafa ambassadeur. Oui. L'émission d'aujourd'hui, je voulais juste vous montrer ce frère Nabit Nini au Nagina Lobela au Bango Pebayel Katni Sikaoyo. C'est parce que bah c'est convertir, hein? Bah c'est convertir. Je sais que l'honorable Bachaïm du place Azali, Azozela Yoka et le Ronini, David Love, bah Osala, bah frère Merveille, hein? Bah témoigner. Témoigner n'importe qui t'es, mais bien témoigner le roi des rois, les dieux tout puissants. Mais ce qui était m'a plaint parce qu'il est grand, bah frère nanga, bah yé pour témoigner nzambe wana donc bah bon li motema nanga mbuyande ko musicien o azaki aneko papa Kofi Olomide que je dis déjà bonjour na frère nanga o azaki kuluna. Boka phénomène kuluna na Kinshasa ba kataka batu machete ba Bekiri sans tarder na yebsabino ke tozana commune Yangaba awa précisément tozana église église ya ba frère nanga non pour prier awa non oui tozana église na bango nde yango to ko rendre bon visite to créer plateau na biso kitoko bozomona. Vraiment rapidement je dis merci à JP Maya l'homme qui a un bon cœur mon vieux depuis Paris. Merci à toi pourquoi pas naye moro matu idole na kata Suède Bobby vient na ya kati matu idole. Merci à toi rapidement ba frère nangai frère Merveille to banon na yo kuluna ngo bandango mbula nini. Et bien, que c'est passé comment ni na on est que za kuluna kada les pamba bo komi kuluna. Merci pour la parole. Ce qui naza liboso ya caméra et puis liboso na yo nandimito ça le mission. Et le liboso d'abord eza pona kokumisa le tout puissant Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Naye awate pona kumisa musala kuluna non. Mais naye awa pona dénoncer makambo tozala osala na kati ya musala kuluna et puis na kumisa monene ya nzambe o asalinga lelo grâce ya koyamba nzela ya malamu vraiment boy nga na koma kuluna na âge ya moi muke
Donc na banda qui vraiment qui kuluna na kolo ba na ba âge ba 12 ans. Âge ba 12 ans. Na Congo na Kinshasa na ngaba kaka. Na Kiribolafa. Na Kiribolafa. Na kata Kinshasa a. Donc na banda kuluna na kata kin awawa. Donc na ngaba po biso na tawana bolafa. Et Kiri Oezaki 24 communes. Donc tout bando ba 24 communes sans frontières. Tout ça ngaba to ki na la samba. Tout qui ça ba des autres tout le ngaba tout qui est partout au bas concert n'habite bandeko balanda ba concert même il y a différents musiciens bon remarquer que partout baza boire Kiri Bolafa donc Bolafa ça qui Kiri Moboye il y a ba to maboma donc ba kuluna ba ventirte mais ba kuluna oyo ba zokisaka oyo ba kataka oyo ba sala makambo ya danger o nyos tout na yeko dénoncer lelo devant peuple de Dieu. Pourquoi? Pour épesa yo conseil yo jusqu'à présent aux anan na katia ignorance jusqu'à présent aux déranger ba botina yo aux tambola na ba vie moro boye ya babar ba vie moro ya loyenge aux yiba aux botola aux sala makambo ya mabe. Donc moi nga o nazali devant bino na ye pona talisa yo ke il est temps oh il faut opé sa vie na yo et pas Seigneur Jésus-Christ pour biso oyo lelo to gumba minasi ya makolo ya Jésus tozaki belombe même na katia commune tozali même partout to sala ba mabe ya sorte nyonso nga nazaki mutu oyo nazali kotambola chaque jour de 0h à 6h du matin. Air Batubalali. Oui, effectivement. Donc, biso na ba sorcier, tous aimons salamoko. Pour sorcier zo tambola na air wana po loka. Mais nga air wana na tambola so na kuta na yo, outaki feti, outaki matanga, outaki parsi par le zonga so na kuta na yo, na bloquer yo nyonso za nango na botoli yango. So po teti na betio lichette ozoki. Donc eza vie onga na za ko vivre. Na zo ksa bato belé, na linga vraiment tant non sa témoignage boye na senga bolimbisi. Na senga vraiment bolimbisi na ba téléspectateurs nyonso bazolandanga parce que je sais pas nani o yakutana na kuya ba kuluna. Et il y a des personnes ba bomande de connaît pour na kuluna, il y a des personnes maman bango fond na yazaki nango ya muke e koya pour na kuluna ba podria ye, il y a des personnes o temps mususu bazoki san de kona tsika na grand cicatrice, il y a des personnes yemo pas voir choc makasa zo cicatrice ya kuluna. Yango na bandaka na senga bolimbisi. Yo ozolandanga okuta na circonstance wana na citation wana ko silikelanga te to koloba pe mabe monte ponanga mais na ligne ko ebisa yo ke ezalaki na koloba eza nazaki na temps ya ignorance nazaki mutu moko boye nazaki comme aveuglé donc nazaki aveuglé nazaki sa makambo lokola inconscient mais naza conscient. Pourquoi na lobi bongo? Na lobi bongo pourquoi? Parce que moni na lelo o étant na komi chrétien na ko découvrir que makambo nazala ko sala yango te mutu fois sala yango mona na lobaki nazaki lokola inconscient. Donc vraiment frère merveille tous ngelo mukie hein vraiment tous appena na ngamba frère David love waka papa love donc papa chéri papa bolingo yepsopso non frère David et pas papa Koffi Olomide. Est-ce que peut te confirmer pour me souper ya ka balobi ka boy pamba est-ce que yo tape moi vocal o yemba pe? Oui na tia vocal na pesa pe banzembo o yemba neti nini yembela biso nanda moi extrait malgré on s'est converti mais to confirmer que non frère David de azaki na masolo wana. Ouais na participant dans un mot double mbonda vocal na ngezala ki baton sengi to zala misapi ordinateur baton et sengela ki to zala rare. Vraiment, c'est l'ambiance qui règne sur ces plateaux. Grâce Mbizi, merci à toi. Frère David, salut-moi vocal nae, frère David. Yo, ozaki pa Koffi Olomide, ope sarabanze, busala rabo. Sko ni na ngokaka. Omoni kuna ezo simba te to nini. Ekimis nini ekimisio kuna ndebe ngata okima. Po yano na ngambo Jésus place biso bala mignon de la presse tozala. Ils ont appel, ils ont par rapport à appel, par rapport
nzamba salaki nakoma pour esali moi mikolo ebele na banda ko kimango. C'est vrai que ton nazaki pas Koffi Olomide. Dieu me parlait souvent na part nae. Mais avant nakoma na wana na yembaka déjà nzembo mobu ya nzambe. Yembaka déjà nzembo mo ya nzambe bato batala kango basepela nango mais mbango wapi? Tout ça album mobu na sœur mobu sœur Alda outa Belgique. Permettant à chanter mon album né chanson chrétien tant que ça on a profane wana en tant que parolier maintenant on a participé dans nzembo ndé osala ke nzembo wana bato balinga ki yango bakoma aussi perdant mais à chaque fois que surtout que concert il y a Koffi Olomide bato bandeka ko rappeler nga donc na mon histoire il y a Pierre il y a Petelo wa wanga na Yesu mbala misatu ndenge mo penanga na osala na yimbi na podium bato basepeli mais sona kiti. Ah frère, yo nzembo mobu totala na TV, eza yo te, aimbaka lokola yo. Omona wanga nabite, eza na ngongate. Eza na ngongate. Et landinga plusieurs fois maman journaliste et puis naiko confirmant sous na maloba ya basali ya nzambe que toi tu es scellé de l'esprit au mata okita, il faut osaela nzambe. Et on a boye sous ko endosir motema na ngai na pesa nyonso et pas ya nzambe po talaka kaso lelo okoza no problème na bata mokili oko benga intervention o eleki ba côté lio ba bundeli bosco soza na problème na nzambe nana o bundela yo. Vraiment c'est intéressant même si on n'a pas Koffi Olomide loin ndengeni okimaki azaki au courant ko longwe tonen o longwe ka facilement ou pas Koffi Olomide. Oui na longwe facilement parce que mon mokili epesa na gauche et bombeli au droite mutako betelo maboko lelo akoloba ke petit nanga na lingi yo mais lobby ako trahir yo pe ako rejeter yo ngai nazaki parmi bateau yo monsieur Koffi a rejeté naza même na ba texto a rejeté mais oui obika musique eza monde yanko eza na monde yanko au travailler au sala musala na comme il faut comme il se doit au pesa banzembo en plus ozo yemba pe lisusu po biso bando c'est ça misalo kwa ba soda la ta chaussure ya vert la ta pantalon ya rouge la ta body ya boy donc a yebika situation na biso ba congolais ndezala to sala ngo pendant un mois pour ba futa au $100 na fin du mois parce que nga etombaki ke nazaki malade donc eloko esala ko longwa peut-être yango yo te liboso non nzamba o laksanga tsabi mutako lingo mwana nga o leksona ba épreuve ko lekanga a rozala te peu importe situation na peu importe kana yo nga nozaka nzambe na yo na robundela o na rotika o te ngasko na mona kiango eza ba blague bon tant so eza nga ba ndoto na olota na minimiser na ngango parce que na yo mona pena naza malade pena jusqu'à tel point nazangi kisi ya romela na tsali texto nokora mais c'est Koffi Olomide non moi j'ai pas l'argent à jeter oui comme si j'étais une poubelle je sais pas moi bino boye bakande ni boye lubango ndena yo zonga sino makula nzambe na bi nzambo za malamu olinga nga vina koleka yango nazongi liko saela nzambe. Vraiment c'est que tu as compris chez monsieur Koffi oui et le wana ilenga deux fois et même pas monsieur héritier Watanabe aipsenga peka ke loko wana même que soza na batu mibale otela mutema chapengai nzoki pe na tchakié na accompagné pendant que temps azaki na wenge musique à maison mère non yo pesa pe héritier Watanabe banzembo na pesi banzembo o temps a compter nango assez lango succès mikolo pour outil déjà au long on a travaillé pendant une année ou 2 ans tant azana na wenge musique à maison mère biso nzembo nyango pesa ye nane bimité ne peut pas pesa déjà lobato yeba loboyo kango ça fait partie à parcours ya vie na vie oui et que soza conscient pesa ye et que même si abimisi to akobimisaka opesi to yeba nzembo ngoza j'admire beaucoup ce monde malgré ce mœurs parfois immonde. Mais je déplore surtout cette vie qui m'enlève toute envie. Quand il faut chaque jour refaire le même parcours, toujours en quête d'un bonheur qui nous guette, nul n'est satisfait. T'es manqué dans ma vie, c'est mon inquiétude de tous les temps. Merci. Il était le parolier Wanautoloba qui parolier il y a hérité Watanabe à PC Banzembo même si on bima pas autour longwa et pas la maison mère à PC Banzembo même si la Banzembo peut ekobima il s'appelle
Azuela ngope. Et l'autre côté. Vraiment. À Monique, côté comme le rezate, à se convertir. Donc, aïe, naël, liboso a roi des rois. O a boire ane mutute. O a salarane pe batuma bete. C'est ça, non, mon frère? Oui, oui, je confirme. Oui. Vraiment, comprenez l'ambiance de cette émission. Merci. Cette belle émission d'aujourd'hui, je la dédie à Papa Diasuka Kanda Jean-Marie, mon papa. Je t'aime beaucoup. Merci. Frère Merveille, nanga munayo. Yipsep sonamba nsubalobaka kuluna ezan voutma. Kuluna ezamboka ndezo sala bon papa kuluna bazala. Kuluna boye. Bato basala ba kuluna eza famille na bango. Pona yo étant que yo vivant na monde wana. Okoyebisa biso ba diaspora tout o bazolanda yo. Kuluna nini za vraiment na base ya kuluna surtout na mboka na biso Congo. Bon, eloko liboso esala que kuluna ait existé. Omoni ngata on azaki voyou kuluna. Nikiri bolafa. Et ça, makambo o musuto bande ko sala o batu ba otinda biso to sala. Il y a des politiciens, il y a des musiciens, il y a beaucoup de genres de personnes. O ba utiliser kabakuluna. S'il te plaît, je vais faire comprendre aux gens qui te suivent partout qu'il y a des politiciens au baza sima ya kuluna, il y a aussi des musiciens au baza sima kuluna. Raison pour laquelle au monde que jusqu'à présent Kuluna est ici là. Alors moi je suis là pour nous prodiguer Batuya Jarwana conseil. Moninga n'arrisque vraiment trop. Hein. Ils ont un événement où est passé dans Mboka na biso, un grand événement. Qui a beaucoup de sièges morts parti boy. Vous pensez que tam c'est ça Kingandi non. Mais ça kaka ba Kuluna oyo ba politicien bazui ba utiliser. Alors nazate pour na ko pesa Batuya lolengi wana courage. Mais nazana pour na ko pesa bango ke nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, tout ça, yo, honorable député, yo, président fédéral, il y a parti politique. Au monde, donc il faut collaborer. Si tu as un problème avec quelqu'un, au tindi bakuluna bake, basali mabe morobo pour la gloire na yo. Au monde, raison pour laquelle kuluna na mboka na biso, ça vraiment coexister. Alors, biso bao yo nzamba sa de grâce. De façon que toko témoigner. Nous allons parler de vérité. La vérité n'y tout. Oh, les cas na vie à Kuluna. Bon, ma comme nous sommes ma tout ça là, je vais tout dénoncer. Et puis, bande konanga ba landanga, na pesa bango conseil de façon que ba quitter bisika wana. Moni ba landanga. Kuluna eza ba sorte belé. Il y a des policiers mususu zomona a to zakina ba na kati kiribolaf. Ba militaire. Na ba policier, o bazana ba soucis, bazana kati kiribolaf. Na ba kiribolaf ngo est-ce qu'il existera kaka to ezali. Bon, il y a pardon, exista sous te. To ezakaka, comprenez, on a émotionné. Son ebisio bolafe kufa na kosio. Mais ngainde na longwa ne kiribolaf. Pona yo bolafa ekufa. Pona yo. Son ebisio ke kufa. Na malokuta po au monde au concert moi ya wera na fikine babwa ki bolafa. Donc na mamuta lokuta. Comprendre? Ngainde merveille na longwa ne kiri. C'est ça que j'ai dit pona yo longwa donc pona yo bolafa zo ko exister té. Pona ngai. Mais il y a d'autres personnes au batika na ba on a vu on a basa. Kuluna ça continue. Oui, et continuera nango toujours. Mais na moment où on nzamba télémisi ngai na koleka na ba télévision na ba radio ici déjà na bandaki ko témoigner oui même na internet ko témoigner et puis couper ça ba master wana conseil de façon que batika mambwana et puis ba pisa vie na bango pa Jésus Christ. Donc on a vraiment sa mission nanga parce que omoni taba mabe ebele to bande ko sala. Il y a des personnes auto viola, il y a des personnes auto beta ba machette. Ba msusu jusqu'à présent batika na ba grand ba pota. Ba mama bato au monde entend mususu boye ko poudrier tamsu par exemple direction mon beau bozo poudrier bloka mama bato bozo panza au monde entend musu mama mo ya koko azana mo fone ya mukie achaka wana te kaka luka le sabana bino boye na kuluna bo panzi tout ça bo détruire eza ba malédiction hein eza ba malédiction alors muto yo apesi vine pas nzambete à comprendre que eza ba malédiction. Il y a d'autres enfants pelelo au tout le monde en a différents pays. Bazan ba vie moroboye, ya kola la balibanda, ya ça là-bas. Ils ont un esprit satanique hein, et
epusaka bato basala bamakambo wana eza baesprit mabe comprendre nga lelo na telemi liboso na bino à cause ya kolona na simba bakisi nga aza kotambola na bakatiere bato bayebi zombi patre ya makala azaki vie na nga pire vie na nga naza memele basaki ya bakisi donc kolona ngo si je comprends bien bozela ngo na bakisi kolona vraiment tambola oh souvent bakangi mutu na batie na prison ou soit akoti makala mais moi rali moins bon il y a des personnes où babima na prison makala biloko pende utimboka balambi yango ba travailler yango ba pesi allié abimi prison wow dans mutu azaki emprisonné ba visiter on est ba ele biloko na biloko ande rosala ke ali mo na kata prison ali yango tango ali yango arobima ma vers kana porte wana abimi pake mystique existaka na kulu na to simba bakisi na kulu na to sala ba makambo ebele ya ebele nga so nakutana na ba grand artiste le quoi ba Weranson eza grâce à Kuluna eza grâce te po eza grâce au et apportant rien à vie et memanga quand on sala ma dans circonstance Weranson soka beta concert na terrain GD na Fikine numéro 1 eza ka bolafa nde esalaka sécurité ya concert à Wer même so bolandi ba concert ya Wer ba sira ba roi David boka bolafa donc bolafa bino ba kuluna nde boyina osa sécurité na ba concert oui bolafa eza parmi bekiri oyo et soutenaka maison mère oyo esalaka sécurité na bandula maison mère même lelo oyo nga nazaki na ba pire nga dernièrement awa monsieur moko ya Fabrice Gaza websanga bino frère merveille Fabrice aoluka bengi yo banini omona na raté na tango nazaki na mokili azaki pire ngai azaki vraiment mutu oyo donc pire vraiment jeté na ngaba awa j'étais les seules personnes où azaki ko coopérer na Fabrice Gaz na matile mo ba banderole ki bola fa soutien Fabrice donc nazaki vraiment proche na bango. Donc tout ça toujours ba po anini toujours ba po yonde ko yozotala biso o comprendre que biso bato tozaki na kati ya monde to se retirer to pesi vie na biso et pas Seigneur Jésus pour monde ezo futa ti nga zaki tambola na bato ya mandoki na bato bazana ba arme to tambola na bango na butu tozo sa na bango ba grand événement tamsu yo sala ngonte. Mais au moment que ozana ba vie moko boye ya ambiance ya loyenge tozana mokilio yo lokola bapaya mokololiwa et ko surprendre yo roye baté. Il y a d'autres personnes ozana na bango baninga ba camarades bakufa ndemo yo lobi ko kufa ndemo ngapelo bina osani na kufa mais ce qui est important eza o garantir vie na yo et pas ya Seigneur Jésus-Christ oza le roi des rois yende o ya pesa ka vie éternelle. Donc zwaka temps ya kopesa nzambe par na ye ovai na mokili ovandi eza mokili na yo teza mokili ya nzambe eza mokili ya nzambe mama nga pona koma na point otika kuluna na salaki analyse ya mabe nyonso onga na sala na vie sala ba mabe belé na viola vraiment ba mama ba excusenga na viola na botola na zokisa na sala toutes sortes pomate. Bon, entre parenthèses, nazaka mutu oyo bangi pa nangeza ke le pamba. Ngana ngaba nazotambo na bangi na luboko cigarette, sorti ya drink ya kwiti nyons tu ngana melango. Ba mde komsu lelo mona bazotambo bazomela makaya ba cigarette, ba ambiance, baza komimona lokola la vie est belle. Or que la vie est belle yangoanate, la vie est belle les afopé sa vie na yo et pas Seigneur Jésus-Christ. Nga o lelo nazo témoigner grandeur ya Nzambe o kebite tamsu nazaki plus que yo. Ba mabe yo sala on ezaki mukie. Eza mukie o tamsu nga na sala ezebele. Mais lo na pesi vie na nge pas Jésus-Christ. Na mi bateli lobi liwe koyela ngai. Na ozana nga sauver. Et puis maloba nzambe o so tchango na vie na yo au mona ke o recevoir mambo belé et belé ya bien moninga ton nazaki voyou nazaki mal réputé nga na nzela boy bat bando kimba nga nazo ya boy muta changer nzela po ebiki wana voyou bon au moni nazoloba par rapport ya lolenge nazalaki to nazaki vraiment moko ya batu ya mabe na kati ya commune o ngaba eza makambo belé avec le temps o musu nzamba banda pekisanga koloba
mais sikoyo et comme temps nabi que toza soutenir ensemble émission na ko dénoncer au nyonso tout ya mabenga na sala na ko expliquer vraiment na s'agit ko produire même bandeko bazala ko utiliser biso tout ça ba mabe na politique même s'agit ko pesa ba conseil par citer leur nom je fais le faire de façon que ba comprendre moni même bango pe faut ba ke ba okufa même yo potala nga faut ba ke okufa donc pesa vie n'avait pas Seigneur Jésus donc olanga o nazaki voyou kuluna mutu ya ba dégâts ya makasi na bongo la motema lo na commencer la nzambe so po pesa vie n'avait pas Seigneur Jésus bongo ezamalam à la prochaine to kozata ko expliquer bino le lengeni na bongo la motema le lengeni na kotana na nzambe et puis na kozata ko bimisela bino o nyonso to sala puis na komeka pe ko expliquer bino ndengeni ne se passaka la vie ya kolona. Merci. Merci frère Merveille, que la gloire soit rendue au Seigneur. Là j'ai dit aussi un grand merci au prophète Guy Kanga. Bientôt là vous aurez l'album L'Arche de Noé du prophète Guy Kanga. Merci à toi depuis l'Hollande, prophète Guy Kanga. Frère David, tu as mis que chuter na souka faute de temps talara ramasola on a mis coussé mais pour ça royoka e belé. Moi et Laura koloba ya mabe o mona kingambo wana petit bongo la motema après to conclure. En tout cas mes frères et sœurs au bozu occasion la nangai ceux qui na ebisi bino que nangambo wana touchaki ba fétiche te na la na ba cimetière te na bimana ba mama mibimba te na ozala vraiment lokuta lelo na teni liboso na bino en tant que chrétien na zui vraie conversion na leki na délivrance yango na eko détailler ba mabe nyonso auto sala na monde wana bande ko nga to banga nzambe rachetons les temps car les jours sont mauvais to kompena mikolo oyo Christ alobaki babilembo ebele basine et comme déjà okokisama yango na boyi amnanga ekoya na lifelo souci nangezali na koma paradis na revêtir pe l'incompatibilité un corps sans désir yo pe to kopesa au conseil so sala misala ona bandeko batikeli pe na monde wana lifuti pe ya bien zaté ils ont encore souffrance na souffrance bo so pesi bo mo ina pas Christ et ko sala ni bon ba Hollande succès succès Christ pas pesa succès na yu ba ya ebele ba sape musique chrétienne ba sape na ba succès sans pourtant attendre ba comme na mobile moko boyebi bango ba sala ba succès c'est à peine encore succès kutu o eleki kuna et ezana kutu a pour la bénédiction de l'Éternel s'enrichit et elle n'a se fait suivre d'aucun chagrin yango vous mena nani manangai bénédiction o eko enrichissara kaka o bandoza na ba pasité le quoi auto nango wana. Vraiment merci frère David, nous disons merci à Dieu parce qu'il est le tout-puissant, je voulais dire, parce qu'il est le roi des rois. Oui, merci à vous tous ceux qui nous avez suivis de partout. Là je vois l'honorable Bachaïm Bina Suisse et mon kondaba l'infou, l'infatigable, merci à toi. Merci, cette belle émission d'aujourd'hui, ça a vraiment fait plaisir à mon grand frère Matou Idole depuis la Suède. Frère Nangai Merveille Tolingi Tosuki sa me pesa biso ba contact. Poza bande ko belé balandi mitema na bango beti et touché. Baza pe na posa peut-être ba joindre yo musu ba ko encourager yo. Misusu pe yo yebika masolongo ndenge zalara mais yo pesa ba contact ndenge ni bande ko ba ko zo bino na nzela ya singa. Bon, avant na pesa ba contact na ko bosana te ko expliquer que le quoi les autres tous frère David ensemble tous a koyembela nzambe ensemble tous a déjà dans studio à bientôt là ngai na frère nanga David tous mis album au toyembeli nzambe déjà oui na quatre album wana to pesi vraiment ba conseil to parler par rapport à la réalité hein na quatre album ba chanson malamu ya kitoko. Ndé à bientôt là, surtout Sisi Studio, pour les canaux clip et puis pour Bimisango. Bandeko, nous surtout vraiment besoin de aider Bisso par rapport à conseils, prières, tam sous moyens financiers, tam sous conseils par rapport à la vie artistique, à la musique que tous ceux en Zambie, au Kobenga Bisso, na numéro Oyo plus 243 89 52 72 439 plus 243 89 52
72 439. Donc, plus 243 89 52 72 439. On a vraiment ça au Bengi, Borozo frère Merveille, Borozo frère David, ou besoin d'en prendre le banabiso par rapport au conseil de recevoir en gomain. Il le basso que ça qui bolinganzambe mingi, ponzambe palingi bino mingi. Omoni nganga kisia, so ke panaye, osenga ebozui. Omona ke nganga kisia osenga omoto. Jamais a commis pesa pona yo. Mais Jésus-Christ a mis pesa pona biso. Donc bolinga Jésus, il est bien, il est beau, donc il est tout pour nous. Merci. Merci, merci, gloire au Seigneur, frère David, Lobasuka, moi contact na part na yope. Ouais, bah tout le monde va rejoindre biso. Numéro d'Angezali 00 243 81 021 91 59 00 243 81 021 91 59 ou soit bouquet na Facebook Betika David Kambamba au monanga on a tout sur la malam nzamba batela bino. Ouais, merci, ça ne finit pour aujourd'hui. Vraiment, merci pour ça. Mais faute de temps, c'est pas la toute dernière fois, c'est juste la toute première fois. Bah, il y a 4 émissions au Découvrons ensemble. C'était bel et bien moi, la mignon de la presse, Glory de Souka, toujours dans Congo, si t'as Gaillard, si t'as Bolite. Merci pour votre fidélité, votre amour. Je dis merci à la grande équipe technique, Mika Bajinde, mon héros dans l'ombre, pourquoi pas, à Tracy Mbelenga Pro, la même magique. Merci na Kongo Lengi Mobimba, merci Nabino tout, merci à Jovi Van ou la catalogue. Pour aujourd'hui, la mignon de la presse vous dit au revoir. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somol masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi capsa donc na yebisi bino ba congolais na c'est nos Congolais des Congolais na biso no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi Mirajabu balobi Jaguar ezalié ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem VP ezalié range ezalié on doit écouter là na moi Mika